Découvrez le nouveau monde de la vidéo numérique. Action. Depuis les ciels, j'ai libéré. Depuis la croix, pour me racheter. Jusqu'à la tombe, pour me justifier. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Depuis les ciels, pour me libérer. Depuis la croix, pour me racheter. Jusqu'à la tombe, pour me justifier. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Depuis les ciels, pour me libérer. Depuis la croix, pour me racheter. Jusqu'à la tombe, pour me justifier. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. L'heure de la délivrance a sonné. Le soleil de la justice s'est levé. Il s'appelle Jésus. Alléluia. Lève-toi et sois éclairé, car ta lumière est arrivée. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre. Et l'obscurité les fils de ton peuple. Affaire ya mariage gentil. Mais na yena kuti lupango malili. On dirait bato baza na matanga. On dirait bato bazo célébrer zo kuta morgue. Ambiance ya libala ezake eza nini yo? Mais la tongo zo lambo komela ndenge nini biloko oleka mungwa. Papa na rogoye ba komona yo. Koseka muninga te. Bongo Elena oya do bala lelo. E pa na yo azananya ko benga yo na. Noko, piri noko. Piri noko. Ya musika te. Mama alandi yo na sima. Oyo ndedika. Noko, yebisa biso okomi na ajni. Musika. Okomi komona porti ya mboka nzambe ezopusana. Ekomi pembeni. Ezala no mwa musika. Nakaliza lingo benga ngoko. Ekele na musika. Nalo memi bana lele na telo lingo benga. Okay.
j'oublie dans sa présence. Yo ozozwa biloko ya libala ya Helene maloba nini omotema nio ezoloba ntango ozobalisa Helene lelo Amen. En tout cas, merci papa. Merci la CP. Ok maman. Maman la photo est pas Maman Esther le roi. Yo na Esther ko tane. Yo na na Moi na yo ya si. Bongo le bongo zo ba isa moi na yo ya si mama. Monte malo zo ba. Papa qui a zawa. Sala yeko kolela yo ngambe ya mwana na yo kwa sape. Sala kumona bilo bani oyo yo mama ko loba na yo. Secteur na biso bambombo
Oui, voilà mon ambassade namu. Papa na maman tout ça pas maté. Donc oui, voilà quand tu n'as plus moi tant moqué, donc la chose symbole c'est pas de mon chose. Merci. Moi je pense na amende exact. Pour ceux qui sont au foot na amende biso pe, donc foot biso pe amende. Donc pose la moi mon kesi ko parce que mutazaki na délégation ko tika biloko libala yewa na ko totala abimisa biloko ko to kota na étape oyo biso to yeli ya biloko libala ya biloko Pour la d'autres hours. Bon, pour la biloko, les appels dans les camions pour le bancatique. Nous sommes complets. Nous sommes exact complets. Bon, on va dire le contact tata. Basta. Lelo kwa tumsafu te bataye. Nous je comment on a coutume basi atonga kala. Papa. Donc tout le monde a costume ya papa. Papa. Comment on a route passer pour t'enlever? Comment on a passé? T'as rendu mon alati. C'est bon. Hein? Tandenga mona lati. Parce qu'on a voyé la papa et l'eau quoi que ne luka tailleur moka tongelo to ngeni. Donc côté on a la sina kana masolo. Pour moi non passe. Asoma ranta bana sachete hein. On a demandé noko azotala na bien. Noko pena be misi misi azotala. La ebisaki noko akufa nanu noki te pa mona makambo. Costume ya tata yango. Omoni yango. Bongo la meso Ah na yoki binote bwana sengota. Sachez yango. Viki nangeza la kalita wapi? Pour 40. Balobi mikolo na feti bambalaka su cadeau te. Cadeau non emballé. Donc na ye nango penda boye. Bamona ke eza ya botala nanu. Bino mo botala se boyebi. Se boyebi ko lata botala. Bolimbisanga na ela biloko bien fona zala munoko. La misato chemise ya manche longue. Ah. Elle a les femmes avec comme boye di couleur bleue. Les autres signifient nini? Boye di couleur hein. Alors boye du code du couleur boye bolata. Chemise ya tata. Basengi lipuna wax moko ya nini ya siya ya papa isili ya tata tozana pa tata pièce mo ya wax ya soso siya ya tata mosi Yes, wax.
te nyonso ya papa eza mama bibi osunga ngai ya na ya ozwa ya mama napesi tata mwasi pamba baya kokanela ngai je crois tata mwasi yango oyo wasi yango oyo na tata mwasi. Amen. ekolandisama na mouchoir de tête kitambala yango concordance na liputa. Papa numéro 38 pour la tata mwasi. toujours na système à cadeau non emballé yangolo ezongenga eza même na or emballage yango wana na bakisi pe oyo bon oyo pe na bakisi po na costume papa ezwa poussière oh tu vois yaki ne lambe du poussière te yangolo nini lisusu saki ya mungu moko pona papa saka mungu wana na sachet sucre eza wana Yakana moko tu. allez bongola miso yango wana mungu yango miso erezeke bamama nanga baza pembeni batata biloko nyonso basengaki yango oyo boyonga biloko batata biloko basengaki yango oyo c'est là ndeko okende mbangu te mama zelala biloko ya motata totikali na nini eloko moko te siko ngala ngela lakisa bino ke mwasi na biso aza na motema na biso tozokoka koexplike yango te degré ya bolingo toza nango po toprouve bino yango papa alataka sapata pamba te chaussette ya chemise mpe elatamaka ya pamba cravate ya wana tobakisi bapesi yango tobetela mobo sikoyo bolonga bazala ndimo ya tatata moto oyo mabiwa tata sikoyo nayebi ke badelestage ekomi mwa mingi na mboka kura mpe ekomi mwa vwangala na mboka tozondimaka président Félix akochange makambo mais en attendant toyeli papa kolema bosengaki na bino nga te mais biso tokanisi topesa bino nakanisa bobetela biso bapesi biso kado ya kolema matata topamboli biso makasi bokote papa tosili tobandi na mama na mama bandi na pièce moko ya hollandais bandi na mama wafu te okomami na wafu Dembete. C'est bien écrit au Solani. Wana eza kuza kokakola ke botala bamama so boza bakonesere botala bakoma mpena mibale basengi mouchoir de tête eza na kati yango wana kitambala yango
Mouchoir de Takidama sur le commandant du papa numéro 37. Lipapa et maman Bokilo. Yango mobimbeza or. Tande ezo prier. Tala. Ezo briller. Ah non. Pour la maman Bokilo na biso. Ah non, s'il vous plaît. Le combien a chassé mon gars sucre dans sac mon gars moun. Sachet à sucre. Yewana. Saki na yepe ya mungwa. Yeye. Emballage pe na bakisi likolo. Yango wana. Sac à l'eau sur 50 kilos. Ah. Ah bon, pour quitter la scène. To solo la ki yango to loba. Ça va, pas de problème. Ah, pantalon mon gars, chemise mon gars. Chemise numéro pantalon quoi numéro 37 hein ou quoi? Pantalon yango, eza penda taille. Pantalon taille ya mabwanga te. Wala mundele mutatongi eza kongole te. Bon, pour la papa, il est dans chemise. Pour la maman, papa, elle est faut que ne m'amute. Na baki seli pe no ko chaussette. Oh, aza injuste, abaki seli ya papa no ka baki ya noko pe yango. Amen. Nini etikali? Eloko etikalité. Bon. Pour na maman Bokilo na biso. Est-ce que vous voulez qu'on l'a bilamba oyo kingo polele? Biso ba Bokilo to lobi. Maman Esther akoko lata bilamba kingo polele te. To bakisi pe mayaka. Wolo yango. Oyo zongenga. Ndeko zwa. Bravo. Et s'il y a la facture au 5 qui a monté à la la facture est à terre, mais yo c'est au salaire qui dit tes connexions là qui m'a la monté là mais ngai lokola la za révélé lokola na yebi ke Bokilo balamba ki fufu na nzungu basukola ki mwasi na bassin bazipa ki couverture ya talo ngungia soyete mwasi ya pembe sans tache yango ngape na kanisi toi na yebisi ba mama na banoko toi ya quand même na couverture oyo bazipela ki mwasi na biso yango nzungu oyo bolambela ki mwasi na biso yango sani oyo bosukolela ki ye yango bosenga kingate na biso moko tombakisi na bolingo na biso toto merite milolo te soki bozaki na esengo nde bavoisine bamati ata na mire bayiki grande sao naza poa na ntongo nayebisaki yo porte ya lola ebandi ofungwama me topusa yango musika mpo omona olobaki nanga bana boni misatu maintenant omemi bango te soki na mati na mokongo porte ya lola ekofungwama noki okokende tokangi nanu porte ya lola osepela ok tobeteli yo en tout cas, te remercie Bino. Vous avez mis merci. Vous mes caméras, on va sur la salaka. Ok. Dans ma cadeau, dans nos familles, je remercie Bino. Tu mettez dans ma voix. Yo lobi na ngana fanda. Mais lokola biso tozana logique mingi. Tokoki kokende
na bonkutu te toyaka na mpwasa tolobi likolo ya nyonso oyo toye nango 15 kazier ya masanga bongolo meso yango wana etelemi kuna soki bato bakonte bazali bakonte eza 15 kazier ndenge Mususu totie na congélateur Jean-Maline. tokende na mathématique kolongwa wa biso kendaka na train tozala biso na pion te toke atiki tambo tozwi train ti lufu tozwi camion ti na kinkanda esika mboka na so ezali biya mpe ezaka chere mingi te banda otiki tambo train lufu camion ti na kinkanda mpa mboka na biso toza bisima nteke toza ngambu bato ya laza ngambu mosusu batiki mbezi donc biso mpe na mboka na so yango pesa biso tike bon namoni wana olingo memanga nzela molai yo lobi na nga nzela ya bacamion batrain banini bon nga ndenge nayaki boye soko bimi libanda awa komona petit porteur nange telemi wana nayaki na avion nanga petit porteur nange telemi wana eske soki nalobi nazwa moto ya famille tomata na avion tokende tozwa ye toya mabe tolobi ke pala biso petit porteur ekitaka nango itambo treti lufu kamema bokilo bokamusinga boboye avion nde malamu ave okoka te nini moya nini aeroport sava na yoki Affaire au mariage. aye nani azokende naza na posa na yeba nani azokende nani bon omonde eza boye soki ozala d'accord na nga nazwi yo na petit porteur na nga nakomisi yo ti na entrée ya mboka na bino natiki yo wana comme ça nazozela mwasi na nga na honneur nyonso soki yo kei ozwa moto ozwa mutuka ozwa nini mais naboyi mwasi na nga ye na bacondition mabe nazela ye wana na avion na nga tosa bongo seke bezo za kasi pour la condition bien zoluka ouais penza bon na yango avion bopesa bango bayi avion eza libanda toke bopesa bango bayi toke makasi te on dirait bazana mako katika kiasi kaeli bayanga lala
Bokilo. Sikoyo nakokisi posa na yo. Sikoyo zelaka wana mwasi ndo azalikoya. Zelaka wana. Eke jour le temps bana kitambo bazo traba kitana lufu. Keke minutes bakoma. Natini pilote na ngake na bango bazo. Yo zelaka la minute kaso. OK, merci. Nyonso tosengaki na famille mobali bapesi biso biloko nyonso batata bango bavandi koto ngambo tata ngambo mama tokobenga yo oyo bakolaka tata na yo kozalaki soki akokomela masanga oyo tozwi lelo na biloko oyo tozwi ya libala to toakonfirme soki réellement tokoki komela masanga wana to tokolia mbongo wana to tokozwa biloko ya libala wana nakozwa wana mesa moke nakosenga boyela ngai nanu verre ya masanga tobatepai na tata tu vois. Vers yango papa mela yango ukanga mumungu te kamate likambo ezali te likambo zake nakomela ngango bakoma nazomela likambo esala mata mokete ozoyoka Change numéro. Si tu as dit pour ce nzamba c'est quelque mariage et que quand vous parlez ça là zaka plaisir pour nzamba vous parlez atika aboti na ina moto kuba kwa mtu moko à partir de lelo votre numéro ça toujours pour nzamba
okende na libala ozala mwasi oyo azwi conseil ya papa na mama, même si papa biso akufa mais mwana liboso ezo représenter valablement papa ce na lesa. Amen. Eyokani. Sina suka. Amen. Mabibi. Nyonso mabe elongo na kombo na Yesu. Amen. Merci. Dans les autres fesses, Merci. Wana tobeti maboko tata. Toza bakongo. Elena yaka pa banuko. Vas-y, Yoba. Noko. Ngai Elena Inkela Lando. Nalobi omela masanga oyo. Alibala na ngai. Ekokanga maona mongongo te. Merci. Moi, je merci. Maman, ya ba bidi. Ya le ba la terre pour comprendre. Maman, la terre pour comprendre. Alors, on fout ça même ku kalanga. Ndio madila kubele moko bakenge ye. Mungu ndo ayo. Kena ye. Mungu kusamu kile ya kana. Tona mpangu. Internet pangu. Mtakenge ya kala. Ya bibi. Laissez-nous. Amen. Mais là, on a la main. Linga. Aidez pas le hôtel. Eh baba là encore qu'on sait jamais. Bon. Tobeti maboko. Nzeba tomaki na libala wana sengeni to se présenter ngamba na biso. Be ngamba bino bo se présenter au Bozali. Toko banda epai na biso ngamba bo telemi nana. Biso la famille na biso botame belé. Na papa biso to ali 15. Toza 15 personnes dans ta famille na biso. Ene na biso hier. Tozali awa na okende ngamba na biso mama boti biso nyonso. Hier. Oyo ya na biso ya mwasi. Oh noko na biso batikela mibale na mama na biso. Amina. Mama sa kokisi ko 84 ans et azo kenesko na 89 ans. 86. Oh ya na biso wala ndiye wana mwasi na ye. Oh nyonso baleko na biso ibali biso bandefela so bali a famille na biso yango wana. Wala msuba oti bakazabi bazali. Yeyo. Nièce de biso za magistrat na bakazabi ayaki professionnel. Na ba nièce de biso kwa classe wazungu awa. Lipasa mama Elena. Debi la tomona ba biso na nzela. Tozabe ba camarade biso de roi ba rile. Ba biso na bangote. Pour se présenter quatre na bino. Oyo. Ndeko na ngai nde masuwa na ngai. Kana mona yake na koko tambola ngai noko. Kona zala pena ndeko na ngai. Donc yepe na tie na mulongo ya noko. Oyo. Ndi liboso ya mobali. Ye, ya. Oyo pe
tata mwasi donc balandani ndenge balandani boye oyo mpe kuna na nsima tata mwasi bon kuna na nsima oyo bavandi na nsima nde bana mais toza ebele metala kaka lelo eza mokolo kaka ya dimanche nzambe oyo akopesa ngolu ya kozala dimanche okomona bakoya ebele me ngai nakozala te naozala te nakobima nazobima jeudi toza na ebembe naozala te nakokende komosana tete botemelaki libumu pamba toremercie bino d'abord tokomi biso na suka me tokokaba na ndenge wana te tobongisaki mwa moke ya kolia ezali bongo wana je crois que protocole bakoorganize balakisa bino yango mpe na suka na yango mwa kopa moke kozala mpona kokitisa mwa pilipili oyo bokolia yango en tout cas toremercie bino etake protocole aorganize mpe tozotuna soki bokolela bino awa kolia bino awa soki mpe bokokende nango epai na bino lobo batela nde banzungu topesi bino biloko kolia banzungu te banzungu ekoma mwa pasi okokenda biloko bobatela banzungu yebi te soki bokenda biloko topesi bino kaka masanga bomeli bokenda biloko bobatelika banzungu na masanga otalaka oyo ezali poisson wana kuna ezali soso oyo likaya bwa oyo ezali madesu awa eza makemba na pondu na nyama zamba ndamu awa mpe loso yango mais bokilo olia asoso te mpo namoni otali nzungu asoso me ose désintéressé awa mpe biloko ya mboka na biso yango oyo bitoto ok tia bitoto tia bitoto tia en tout cas, bon appétit à tout le monde. Voilà, c'est le connu. Écoutez. Ok. Merci en tout cas. Bon appétit. Je peux te souhaiter un bon appétit. Bon poisson. Wana fona sa révélation. Merci. Chatusia. Ah, madame vous OK. Mbili ngokota ko. Kasi wa
Gloire, mon boulot terre. Mon boulot terre. nasepeli mpo nalie natoni mpo leki na nga nzambe apambola nandimaki te insu tomona lokola nzambe aza kaka nzambe eka nzambe wana azwa lokumu mpe leki na kimia tala kaka akobekilo kaka sango ndenge likiawa nasepeli makasi tomemi na biloko na biso tokendemona ndenge azokanga biloko ake nango na ndako nake kolia yango yo mpe yo olobi yo olambi madeso lia yango malamu ye mpe abelambi madeso tala biloko nanga na meli yango totoki biloko nanga na meli yango namema ya ndako toke kolia oyo pondu mikili eza kuna na te nazomema yango soki na ndako nanga na olamba te toliaka biloko oyo nzambe apambola présenter à nos invités. Demandons alors au représentant de Gaulle de se mettre debout.
et pour représenter Ndekuki Tonda Yunduka aza quelque part. Ndekuki Yunduka est né un certain 25 septembre d'une certaine année. C'est ce que j'ai dit l'époque il y a Jésus-Christ. De nationalité congolaise, de père et de mère, donc un vrai Congolais. Il est Bunyanga de Luozi dans le Congo central. Yunduka est le fils unique de sa famille. Je dis les garçons uniques, comme on dit le fils unique de sa famille. Et à l'époque, il est le seul garçon de sa famille. Sa maman et son père sont décédés. Et la maman est représentée par sa sœur aînée, Maman Mado Yunduka. Elle peut se mettre de nous pour. Ainsi, nous pensons à la bienheureuse de ce soir. C'est Papa Ogogova, laquelle l'invitation vous est arrivée. Nous demandons à Hélène qu'il est là de se mettre debout. Elle s'appelle Hélène Ikela Moulani. Elle est née un certain 13 janvier vers 1800 quelque chose. C'est pas bien ici. Elle a vécu Débocao et les autres. Originaire de Banzamantene, dans les territoires de Somololo, district de Cataracte. Il est représenté par son frère aîné, William Tikela, qui peut se mettre debout pour le temps. Esther. Elle travaille à la société Mafico. Cette société nous vend des produits que nous consommons, nous aimons tous. Les laits Momo, les Trias, les cahiers énergie, et il y a la friperie aussi. Et si les agents de Mafico sont là, ils se mettent debout pour la police.
na pokwa na lelo ya ndeko na biso sala makambo nyonso na bombangu tokokende mpena mbangu kasi boyebi ke elobi eza mosala nalokar mingi tozo ramase nyonso mbala moko bandeko na pokwa na lelo devant témoin biso toza famille ya Hélène tobalisi mwana na biso ya mwasi ndeko na biso ya mwasi tobalisi ete po akende na libala lobi tomona ya kozongela biso awa biso tobalisi ye po akende na libala asala libota na ye na mobali na ye bi Hélène iye ezalaka je libala basalaka nango masala te soko olie otoki te omeka libala te ntango yo otomi libala omemeli biso mobali biso mpe todimi mobali oyo na kati ya libala komande ezalaka kokita mpe ezalaka koseka ezalaka kolela mpe ezalaka ntango nyonso makambo oyo ekokomela bino na kati ya foye na bino ntango mosusu bomoni bomati okomisa nzambe et nous pensons que tout le temps que tu as vécu chez nous tolakisa yo kokumisa nzambe kozonga epai na nzambe lelela ye kwate oleleli ngai nakokoma place moko na suki soko oleleli nzambe naye nde mopesi na basolution aza nango de 1000%. Wana na kati na libala de famille otosi okilo baseleki nakobakisela moko mosusu wana esalamaka na bafamille na biso ya baafrikain kozala te semeka ye epai na yo kotula ye epai na yo mai ya fufu ekomai mai ya ti totoi na yango biloko ya kolia ezali pesa biloko ya kolia nde esala kotuna yango banda tobalisa bandeko na biso bana na biso nanu fami moko ebalisa biso te eloba na biso ke obalisaki biso mwana oyo tala makambo azosala na libala nanu tozwa yango te mpe tolingi mpe te exemple wana ya liboso euta epai na yo mpe ekoyaka te po toteyaka bango malamu oyo tobalisi na famille ya Guy aza mwasi na kati ya libala azokende koyekola ndenge akovanda na libala te me toaprendre ye ndenge nini bavandaka na libala donc aza mwasi na kati ya libala nakanisi na molai eza oyo nalobi mpe nakanisi ke boyoki sala vi na yo bokota bana na bino ya ebele obiso biloko na papaki tozwaki mpe tosepelaki nango merci mingi sikoyo tozopase na danse ya liboso epai mama Hélène na papa na biso de Gaulle coïncidence moko
merci tellement. Mololo,